Ko maîtriser yango na sens nini parce que na classe professeur apesaka matière pour na batu nyonso. Mususu ayoki a répondre na minute wana azwi. Mais mususu pe ayoki il faut ça la répétition ba lebele pour maîtriser. Mususu pe ayoki à répondre na minute wana azwi mais après quelques jours abosani na. Mais mususu a ça la effort ya ko maîtriser makambo wana pour ayebi ete makambo oyo professeur aza côté ya biso yango ekoya na intero yango pe ekoya na examen. Parce que biso tokoma ko considérer papa Apollo lokola mutu oyo azwaki enseignement mais azwaki yango au sérieux te. Pourquoi? Parce que makambo ebele papa Apollo abosana asalaka yango ndenge ba papa batinda te. Tozwi kaya liboso. Papa Apollo azali koyebisa biso ete likambo oyo ezali kotia mobulu na lingomba ezali likambo ya succession. Motuna na ngai ya liboso. Est-ce que likambo ya succession na lingomba ezali matière ya biso bandi? Est-ce que na mikanda ya lingomba bayebisaki biso ete biso bandimi il faut tokotaka na makambo ya succession ya lingomba? Soki bozongisi réponse ete oui, wana ngai na mitie na mipesi to. Soki tolobi ete oui ya solo ba papa bayebisaki biso bandimi tozali na droit ya ko parler sur la succession de l'église kimbangiste. Wana bopesi ngai to. Papa Apollo alobi lisusu likambo ya succession na kati ya lingomba yango ezali kotia mobulu parce que bandeko na biso ya 26 baye ko comprendre ete likambo yango ebotami to ekitani na libumu ya papa Fumwambanza et puis elongwe na libumu ya papa Fumwambanza ekei na libumu ya papa Zako. Mutuna na ngai simple. Est-ce que makambo ya succession ya lingomba epesameli biso bandimi toyaka kolobela yango ou bien ezali makambo oyo mikanda ya lingomba ezali koloba na biso ete wana ezali ba prérogative ya mokonzi ya bule? C'est-à-dire succession ya lingomba ezali ba prérogative ya mokonzi ya bule. Ezali makambo oyo ezali pas même na famille na ye na libota na ye kasi ezali ba droit ya ye moko état que chef spirituel. Likambo ya succession ezali likambo ya yaka to fanda te. Ah papa Zako yaka, papa Songolo, papa Arma yaka, papa Boye yaka to sala to lukanani ya kotika. Mokanda ya lingomba elobi chef spirituel oyo azali wana yende akobongisa makambo wana. Balobi te papa Zako mutu akobongisa makambo ya papa ya succession ya lingomba. Balobi te papa Mbenza mutu akobongisa makambo ya succession ya lingomba. Balobi te papa Arma mutu akobongisa makambo ya succession ya lingomba. Balobi le chef spirituel oyo azali wana yende akobongisa succession ya lingomba. Mais na qualité nini papa Apo abimaka na écran pour na koloba ete likambo ya succession ya lingomba ezali déjà résolu. Ezali résolu na contexte nini? Parce que papa Simon Kimbangu na 21 tango alingi akende batuni ye epai ya basali na ye ba disciple na ye balobi papa awa yo zali kokende okotikela biso nini? Papa Simon Kimbangu ya 21 oyo biso tozali koloba ete azali molimo mosantu en personne.
ayebaki ete na lingomba oyo batu bakotikala na lingomba ayebaki ete ezali bana na ye mais abombaki bana wana Papa Simon Kimbangu alobi na biso ete natikeli bino Bibilia mais ayebaki ete akotikela biso bana mais abombaki bana na ye. Mais tango papa po azali koleka na etandoike azali koloba ete likambo ya succession ezali déjà réglé na libumu ya papa Azako. Est-ce que ezali exposition ya bana te? Est-ce que azali ko exposer bana na biso te? Parce que papa Simon Kimbangu na 21 tango batunye okotikela biso nini? Olia lobake bana bango oyo bazali alobi en public alobi na tikeli bino Bibilia. Parce que ayebaki ete Bibilia ezali elanga monene. Surtout ozali na connexion spirituelle ete okocomprendre mayema ezali na kati te. Mais na pembeni abengi mama mwilo alobi tala. Soki nga nazali lisusu te. Mbuta kiangani sinzili na kamba. Mbuta diangenda ye akosala boye. Mbuta kisolokele ye akosala boye. Abendaki mama mwilo na pembeni ayebisi ye na pembeni alobi lingomba diangenda mutu akotambwisa yango. Kisolokele akozala boye. Mbuta kiangani sinzili na kamba. Metango bambuta batuni ye, banganga nzambe batuni ye, ba disciple na ye batuni ye balobi Papa Simon Kimbangu okotikela biso nini awa yo zali ko. Alobi Bibilia. Comme ça oyo azali na connexion akoyeba ya solo Bibilia. Papa Simon Kimbangu atikela biso makambo nini mabomba no. Alors biso etake baye tozali na maîtrise ya makambo ya lingomba oyo tozali kolandela yango sans sentiment ya kosepelisa bana na biso, sans sentiment ya kosepelisa mutu songolo, mais tozali kolandela yango po ndenge ba papa balakisaki biso tosala yango ndenge wana. Metango papa apo azali ko exposer bana wana yo zali kosepela na biso papa apo asi alobi boye etikali ndenge wana. Biso ba analyse spirituelle tozali komona ete ezali pe manquement vis-à-vis ya mokonzi ya mbula tata Simon Kimbangu. Parce que mokonzi ata moko te akoki ko permettre ba prérogation na ye to ba prérogative na ye un individu ayaka déjà kopesela yango ba calcule na kolobaka ba secret spirituel azali koya ko dévoiler yango oyo ezali ko exposer bana na biso oyo pe ezali kotia bana na biso a danger. Omoni pourquoi nga na lobelaka papa apotango nyonso ezali droit ya yete, ezali ni droit ya papa Zako, ezali ni droit ya papa Mbenza ya kobanda kolobela ete succession ya lingomba ya kozala boy. Po biso tozali kotala mikanda ya lingomba. Mikanda ya lingomba elobi mokonzi ya bule le chef spirituel nde mutu areglaka problème ya succession. Soki papa apo azali koyebisa biso ke likambo ya succession déjà ezalaki réglé. Est-ce que papa Simon Kimbangu mutu ayebisaki ye? Ayebisi ye ke non talanga na sina bongisaki likambo ya succession boy. Yo kende na etandoike kende koloba yango. Est-ce que papa Simon Kimbangu mutu ayebisaki ye? Ou bien papa Zako mutu ayebisaki ye te yo kende na etandoike tala ndenge biso tobongisi yango oyo? Pona biso tozali komona yango na deux volets. Volet ya liboso ezali manquement vis-à-vis ya autorité ya mokonzi ya mbula tata Simon Kimbangu Kyanga. Ba prérogative oyo ezali ya ye mutu ezali ni membre ya famille, mutu ezali simple mondimi. Azali koya kobimisa ba secret spirituel même soki ezali ete oui réellement likambo yango ezali réglé ndenge ye alobeli yango. Est-ce que bapesaki ye mandat ya koya kolobela yango na etandoike? Otali pourquoi biso ba analyse spirituelle tomonaka yango ete papa na biso apo azali na manque ya maturité spirituelle. Parce que likambo oyo azali ko déclarer maye oyo ye azali ko déclarer
tala lelo oyo ye moko azali koloba ete likambo oyo etiaka Lingomba pasi ezali likambo ya succession. Est-ce que papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali détenteur ya makambo nyonso, oyo azali successeur ya papa, oyo azali na ngbende, oyo asimbi voilà, oyo azali na fongola ya mozole, oyo azali représentant légal, est-ce qu'il y a si à bêta ata likambo ya succession na kati ya Lingomba? Parce que ce sont des choses spirituelles. Oyo eloba makaloba makambo ite basalaka yango pe na kaye na bikete. Tango mosusu tokomona ete pona nini? Non, il faut tozala sincère. Ngai naza mutu oyo nalobaka vérité. Soki na moni likambo ezali kopesa bato pasi na koyekola na yekoli, soki na comprendre na koluka na mema lumière. Biso tolobelaka papa akopamba te. Tolingaka pete to pesa ye appui na mayeye asalaka parce que to sito yekoli yango na bozindo to comprendre ete makambo oyo ekopesa Lingomba passe yango ye moko pe papa po aloba ete makambo oyo ezali kopesa passe na Lingomba ezali likambo ya succession. Soki ezali likambo ya succession, nani atindi yo olobela likambo yango? Nani atindi yo olobela likambo yango? Po likambo ya succession ezali likambo ya mokonzi ya buli. Likambo ya succession ezali likambo ya mokonzi ya buli. Yango biso tozali kosala ba effort ya koétudier makambo ebele. Parce que maye tozali komona tango nyonso, tozali komona ete quelque part likambo oyo ezalaki kobongisama na makambo ya papa Paul, yango lisusu papa po alingi aforme lisusu likambo wana na nzela ya bana na biso, bana ya papa Nzambe. Posa na biso ezali te ete Lingomba tango nyonso ezalaka na ba oyo tolobaka ya mutu. Posa na biso ezali ete tozala na kimia, to vivre na harmonie parfaite na tata Nzambe. Ezali te Nzambe alobi beta nzete mbala mibale yo beti mbala misato. Désaccord. Papa balobi likambo bo ezali ya biso, yo ozali koleka na etando ike, ozali koetale makambo oyo ekoki kotia bana na biso a danger. Lingomba oyo batata ba maman tozali na expérience parce que tobotami na kati ya ba âge na biso ezali kopusana. Toleka kaka na makambo ya kimbangu. Ok répétition, ok rencontre, ok soirée, ozali na programme moko, ok lutendele, ok c'est-à-dire bon moi ina biso mobimba eleki na makambo ya Lingomba. Oyebi Lingomba ndenge tango. Alors makambo mosusu soki toyebi yango lolenge ezalaka. Tango biso tozali kosala yango contraire, epesaka biso pasi. Pasi na sens nini? Na sens que ekotia biso na retard, ekotia pe biso na ba désaccord. Parce que Nzambe alingaka to vivre na ye na harmonie parfaite. Soki Nzambe atie biso mokongo, ezalaka pasi. Po tozwa tout d'abord conscience ya koloba ete tobebisaki ezalaka pasi. Et tout ça va mécanisme ya ete voilà toleka na kosenga ti tokokoma na oyo babengi yango to se réconcilier lisusu na tata Nzambe na ndenge ya malamu ezalaka pasi. Yango moni ete toveyaka na bamakambo mosusu oyo elekaka na kati ya Lingomba e tobetelaka yango kelelo, tobetelaka yango ntango nyonso kelelo de façon que mutu na mutu azala mayele. Tokopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko, tokopesa ye maboko na kati ya désordre. Tokopesa tata Simon Kimbangu Kiangani maboko, mais tokopesa ye maboko na kati ya korespecte makambo oyo Lingomba ezali. Biso oyo tozali komona na liboso ezali ete danger oyo papa po azali kotia vis-à-vis ya bana na biso, vis-à-vis ya baleki na biso, tozali komona nde danger. Parce que toyebi na Lingomba oyo papa Diangenda alobaki yango, alobi kiti oyo ezali n'importe quel mutu te.
kiti oyo ya chef spirituel ezali ngai moko te jange na mutu na bomisaki nazala wana ezali peut-être soki osali bakelasi ya ebele nde okoya kofanda na kiti oyo biso tozali komona nde danger permanent oyo papa apo azali koorganize kobutike a regard ya bana na biso yango tozali kobelela yango tozali koloba yango ezali danger permanent tozwi supposons soki lelo papa simoki mama aza te papa zako aza te papa mbenza aza te nde ozwi papa kasi otie wana nde ozwi bapapa na biso bana na biso wana nde ozwi bango opesi bango kitu wana tali esika biso tozali komona danger parce que lingomba oyo ezali na bato ya ndenge na ndenge papa Simoki Mbangu ye moko na 21 babundisa ye yango oyokaka lisolo oyo toyokaka ete tozali na kimiala papa Simoki Mbangu azali koteya bato bazali koyoka te jusqu'à ce que papa Simoki Mbangu akendeki na kimiala esika akendeki kokanga bandoki wana papa Simoki Mbangu akangaki na kimiala yokanisi bazalaki na mission nini na kati ya lingomba bavala misatu babundisi bango na kati ya lingomba oyo ezali na banganga nzambe ebele ezali na bambuta ebele ezali na bandimi ebele oyo bakoma na niveau ya kobundisa lingomba lelo mokonzi abule tata Simoki Mbangu kiangani tomonaki dernièrement awa papa na biso edingwe moto na ngenge tango auti na nini na Kinshasa ayeba tiaki ye je crois na Kendolo butu mobimba bandi kobundisa papa Simoki Mbangu kiangani butu mobimba bandi kobundisa papa Simoki Mbangu kiangani est-ce que soki babiakaki papa Simoki Mbangu kiangani te est-ce que akokaki kolonga bitumba oyo edingwe moto na ngenge abundisaki soki papa Simoki Mbangu na 21 azalaki na nguya te est-ce que akokaki kolonga bitumba oyo babundisaki epai ya babere soki bavana misatu bazalaki na nguya te est-ce que bitumba oyo babundisaki bango toyebi makambo elekaka na lingomba papa Simoki Mbangu sanga kiangani soki azalaki na nguya te ce qui veut dire bato nyonso oyo papa apo azali koloba neti bana na biso papa apo te mutu akokomisa bino mokonzi ya bule papa apo te mutu akokomisa bino na esika wana et puis esika wana balobi le chef spirituel akokomisa bino te parce que papa apo alobi akosala boye te parce que papa apo alobi yango biso tozali kozwa makambo ya papa apo bizaleli ya papa apo tozali kozwa yango na contexte mibale contexte ya liboso ezali contexte oyo ezali kobima lokola manquement vis-à-vis ya mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu kiangani contexte ya mibale ezali kobima lisusu kaka na kote ya papa Simoki Mbangu kiangani ezali kobima lokola tozali kotia vie ya papa Simoki Mbangu kiangani en danger. Pourquoi tolobi vie ya papa Simoki Mbangu kiangani en danger? Parce que tozali na Bible oyo ezali koyebisa biso ezauna Jacob. C'est-à-dire Jacob abomaki ndeko na ye wana ezali likambo ya ndeko yaya na leki na kati ya Bible pe ezali kolakisa biso motema mabe to jalousie ezali makasi epai ya bandeko soki bandeko na kati ya Bible bazali kosala na mabe bongo sikoyo na kati ya lingomba est-ce que vous allez sûr ete bato bana na biso bakoki kozala na makanisi ya mabe te mpona mokonzi ya bule est-ce que vous allez sûr ete bana na biso bakoki kozala na makanisi ya mabe te mpona bapapa leki na bango to bapapa kulutu na bango tango yo ozali koloba ozali kopesa bango posa ya bokonzi posa ya bilia posa ete bazala na ngbende posa ete lelo ndenge tozali komona tokomi kosala deja ba montage na biso ya koloba ete papa Kisolokele yoyo papa Dialungana yoyo papa Mfuma Mbanza yoyo papa Songolo yoyo biloko wana nyonso tango tozali kosala yango tozali kopesa bana na biso posa le même musala papa apo asalaki
ya kopesa bana ya bapapa to bapapa na biso posa ya bokonzi. Likambo yango pe ekabola lingomba. Likambo yango ekabola lingomba. Kopesa bana ya bapapa posa ya bokonzi. Ndenge azali kosala kopesa bana ya papa zako posa ya bokonzi. Yango mutu ekabola kibiso na lingomba. Bana ya bapapa bakomi na posa ya bokonzi. Bazali komona ete bazali ndenge moko makila ya boye. Yango ezali makila ya boye. Tout ça biloko wana yango bapapa apo bazalaki na yango. Pesa bana ya papa posa ya bokonzi. Comme ça tango bapapa bakozala te mutu na mutu deja azala deja na posa ya ngana zalaki deja mokonzi bandaka. Danger o tozali komona yango wana. Tango tozali kotala yango na liso ya bonzambe tozali koyoka ba propos ya papa apo na matoi ya bonzambe ne tozali ko comprendre o ezali danger permanent. Manquement vis-à-vis ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani ekotia pe vie ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani ya danger. Apesi exemple Jacob na Esau yaya na leki babobani babomani bongo na papa leki bongo sikoyo papa leki ou bien na papa kulutu pona bokonzi ekoki kozala possible yango biso tobelela kayete attention oyo tozali kosala ekoki pe kozala malheur pona biso soki tofongoli miso tala makambo oyo ngai na papa po toyoka kate parce que nga nazali ko comprendre makambo oyo na sens ya spiritualité nazali ko comprendre makambo oyo na sens ya spiritualité yo loko tozali ko comprendre yango na sens ya bonzoto yango zali koya ozali koloba biso tozali kote moko na papa po ndenge nini fale totindika nde batu ya 26 ezali pe na makambo oyo papa po azali kosala ezali kopesa honneur na mokonzi abule tata Simon Kimbangu kiangani ezali na makambo ebele oyo papa po azali kosala ezali kopesa honneur na ba conseiller na yete ezali kotia pe mokonzi abule na risque ya koloba ete à chaque fois bana na biso bakoki kozwa makanisi ya mabe parce que batu mususu bakoki ya bana bakoki kozwa makanisi ya mabe te papa Paul ye wana azali na Angola ba papa mususu pe bango wana bazali pembeni baboyaki kotosa donc bana na biso pe ezali possible tango topesi bango posa ya bokonzi tango topesi bango posa ya bokonzi ya komona ete bango nde bazali ba successeur bango nde bazali batu boye tolobi te ete bango bazali ba successeur te tolobi te ete bazali na droit wana te bazali na lignée wana mais tango na bango na ekoki et tozali na droit ya ko protéger bango tozali pe na droit ya ko bomba bango mais tokoki ko exposer bango te na moment oyo église pour le moment ezali ko courir ezali ko courir na bitumba ezala na kati ezala na libanda pona biso tozali komona ba déclaration ya papa apo ba discours ya papa apo et makambo oyo papa apo azali kosala na kuku tozali komona ezali même plat oyo esalaki ete bandeko na biso ya 26 bakende bazala na ba sentiment bazala na posa ya bokonzi bazala na posa ya ko diriger bazala na posa ya ko telemela banganga nzambe bazala na posa ya ko désorienter ordre spirituel ya kati ya lingomba ndenge moko pe maye papa apo azali tango nyoso kokotisa yango epai ya bana na biso peut-être batu mususu boloba ozali na ene ndenge ndeko moko akomelaki nga dernièrement abi ozali na ene ya papa zako na bana na ye ngana kende kozala na ene ya papa zako na bana na ye parce que tozali kotala makambo oyo na miso ya bonzambe nde tozali ko comprendre ete ezali kotia bana na biso en danger ndenge na lobaki imaginez-vous que papa zako lelo azate papa Simon Kimbangu azate papa Mbenza azate yo kanisi lingomba soki tozwi yango topesi na bana ya papa zako yo kanisi papa zako esika azali ya kosepela parce que ye moko nano azali sur le terrain azali komona mbutu oyo pasi oyo tozali na yango na kati ya lingomba
Alors bana na ye bilenge ya ndenge wana o bazali nano na vie ya mulai. C'est-à-dire tango tozali kosala makambo tosala yango na intérêt te. Tosala yango te ke no tosala boye po ngai na kolia lipa. Tosala ka makambo tozali ko raisonner. Tosala ka makambo tozali ko raisonner. Posa na biso ezali te lelo toyoka ete mwana songolo eloko boye komelie mwana papa boye eloko boye posa na biso ezali ete bana basala nano musala bayekola mingi bakomi bandimi sikoyo fokolakisa bango pe likambo ya tata Nzambe tozalaka kaka te ya kolakisa bango tango nyonso tala lingomba oyo ekozala ya bino tala zwa mbongo boye tala sala boye toyekolisa bana na biso kozala mondimi ezali nini. Toyekolisa bango likambo ya tata Nzambe. Tolakisa bango kaka te ete tala mbongo boye kotaka boye, likambo boye ezalaka boye, makambo boye. Ça c'était danger permanent. Oyo papa nyonso oyo azali responsable akolinga te a exposer bana na bango bana na ye na ba situation. Lingomba oyo ezali lingomba ya Molimo Mosantu. Ezali na lolenge etambolaka. Biso batu tokotisa makambo na biso na kati ya lingomba te. Toyeba pe ete na kati ya lingomba oyo tozali na bato ya ndenge na ndenge. Batu na soloka, batu ya ndenge na ndenge, mikoleleka ki ba papa na biso ba papa edingwe, bakota ki bakomi bandimi, ba papa ebele, ba papa jangenda lokota pe batu ya ndenge na ndenge bisika ya ndenge na ndenge tozali na bango mingi pe batika na ndenge ya solo mingi pe batika te mingi pe bazali na kati ya lingomba ba pratika kama makambo na bango pe na ndenge ya kobatama. C'est-à-dire lingomba oyo pona kokamba yango il faut za na nguya. Il faut za na nguya et puis il faut likambo yango ba pesa yango epai na yo. Ya kowelela te, ya koyiba te, mais ya kopesa yo etaki moponani. Makambo ngana papa apo toyoka na kate yango wana. Pona mona kaete ba déclaration na ye, makambo na ye eti akabana ya papa zako en danger, eti akabango pe na risque. Et puis ba déclaration na ye na ba propos na ye ezalaka manquement vis-à-vis ya autorité ya mokonzi ya bule et puis ezali pe kotia mokonzi ya bule en danger. Ba oyo bazobundisa tata Simon Kimba mokianga ni lelo ezali bandeko na ye. Donc ezali pe possible bana ya bandeko na ye babundisa ye po bandeko na ye nanu bazobundisa ye bongo sikoyo bana ya bandeko na ye ezali possible. Église Kimbangisi ezali likambo ya chance eloko pamba te 37 000 familles bamonelaki yango pasi te tokota tozokota tomona tozozwa pe ba information tozoyeba makambo ebele ezali kolambema na kati toyeba mais makambo mosusu ndenge tozoloba ezali makambo ya kobisaka yango na baetando ekete. Voilà batata ba maman, je crois que bayeba tunaka biso pona nini na papa apo boyoka na kate ou bien pona nini olobelaka papa apo tango nyonso na ba émission na yo. Voilà ba raison oyo biso tolobelaka papa apo tango nyonso et tomona yango ete mokumba epesameli biso ya kote ya ye lisusu de plus po papa apo abongwana akoma vrai monde. C'est-à-dire tango tozoloba akoma vrai mondimi ezali mondimi ya koluka ba poste te, ezali mondimi ya ba courage te ya koluka non nini boye ndenge azali kogangela papa na biso papa mududu, ezali mondimi ya lolenge wana te. C'est-à-dire biso tote ya papa apo papa apo azonga vraiment akoma vrai mondimi que non lingomba oyo na yaki kopete, lingomba oyo na yaki ba relation te, lingomba oyo na yaki koluka banini te, me na yaki koluka na bikisa molimo na ngai po mokona suka na koka kobikisa. Azape na chorale ya bien correct. Soki asali makasi na mabondeli
je crois que Nzambe ako sosolisa ye makambo ebele akozonga na nzela. Voilà, tokowelisa tokoumela tango mulai te na likambo ya papa apo toleki wana. Je crois que yo na ngai esika tozali to comprendre. À chaque fois papa gi akobanda kosala ba émission akobanda ko épingler likambo ya papa apo na kati, parce que tozali koyekola, tozali komona ba danger ya makambo ebele oyo tozali kozala organiser et boutiquer na ndeko na biso papa apo Salima mwana mongala. Papa atinela nga message ye mo ba petit yo jour na kozwa yo, tu vas sentir comment je me chauffe. Nga mona tali na bi papa po aza oloba kaka po ayebi na mutu oyo ye azoloba te. Analyste spirituel jour to okuta na yo moko comprendre te yo moko tuna etina nga ndenge nini oyambi nga lisusu na ndenge biso to aba analyste spirituel okanela biso na musika, mais soki tokutani na yo boye o comprendre que oyo analyste spirituel mondimi akanela te bien nga po Salima mondimi akanela te yoki mondimi akanela te makambo nazali koloba soko moni ete ezali na nzela te. Sala e video yebisanga ke papa na ngai esika boye na sala ki ezalaki boye bien aussi ou bien boye, parce que yo za mondimi pe na mondimi nga nazo te ya yo esika okomona ke awa sava bongwana, esika okomona ke awa na poseli yo ou bien na lobi mabe yo pe leka sala émission te ya ngai peut-être nga pe na kobomwa, mais ya koloba ki ozali kokanela ngai mokolo kozwa ngai o mokona kozwa yo kosala ngai sala ngani nga mwana papa Simoki Mbamba ndenge na otambola boye ba Armageddon mibale na sima ba ange mibale na liboso osala ngani ba efso mondimi atambola kapamba. Merci beaucoup batata ba mama. Tokoleka na 3e étape ya suka nde tolobaki tokolobela likambo ya papa Paul.